Samba, Atangi Bangu, Oyaki, Onabiso, Angore, Poti Sepeli, Sabanana, Ata, Ipai, Biso, Moto, Moto, Azali, Inoleno, Asi, Eko, Silakate, Atana, Basi, Yabato, Onabiso, Atangi Bangu, Yokera, Biso, Mawa. Nikambo oyo ya no
Canal Congo TV, on a Canal Congo TV, Watu subito weni wikio laudi senya kiwe weni wikio laudi senya retraite ezali elonga ya lingomba na bino yango wana papa toye kozongisela bino matondi jibile oyo toye papa ezali mpona kosepela na bino elongo kokumisa bino na oyo bosaleli biso ya kitoko ya kolongola biso na kati na zamba po ete bobikisa biso ya misato papa mpasi na biso nyonso boyebi yango tokosamba yango te pamba te ozali nzambe bana na yo ya Angola papa bakangami kuna na lufu 5 jours yango oyo nzambe na biso yokela biso mawa ozali nzambe toyebi ete okopesa biso solution na likambo wana
yango wana dirigeant Kimbangu. Kimbangu koya Motungi. Kimbangu nde Motungi. Kimbangu nde Motungi. 1, 2. Kimbangu nde Motungi. Kimbangu Kangani oye! Hapa Simo Kimbangu Kangani oye! Hapa Simo Kimbangu Kangani oye! Oye, oye, Papa Simo Kimbangu Kangani. Wazola, Walizola.
yo kaka papa balobi biso tosambelaka moto yango wana bakangi biso na frontière papa akende kofutola biso po ete toya na nkamba tosanzola yo mobate yeyo avandi mobate Mobateli yebo mobate oh deux Mobateli yabo molinango jali maboko mayo ya bitumba ya desimu kinangu ekimeyo na ya kalienda jali watayo yo pirana Mobateli yabo molinango jali maboko mayo ya bitumba ya desimu kinangu ekimeyo na ya kalienda jali watayo yo pirana Kimbangu kiangani oye Zambe na biso yoke na biso mawa biso bana na yo toke sepilisa yo papa jibile 50 ans ekoki nakina wana papa mayematikali tosengi kaka kimpwanza kya mpeve esa biso bonsomi ya molimo tozwa 3 quarts mayemanso olakelaki biso ekokana papa tozali ko présenter yo ba kambi na biso
ya ba mouvement tozalaka toujours elongo. Tozali na papa président général ya Ijiki, tozali na papa vice-président général ya chorale des dirigeants, la grande chorale des dirigeants, tozali na papa vice-président général ya les grands groupes de Fliki, tozali na papa vice-président général ya Jeteki, bazali na biso elongo na ba chorale mususu. Tozali na retraite spirituelle. Oye Kambami, na maman révérende Maleka, Azaliawa, représentante légale deuxième suppléant, maman révérende Maleka, na groupe 1, Nyos Mobimba. Esengeli, papa Amon Abino, Ouete, papa Aïba ete retraite, Ezali Liboso Yaye, ba maman Nyos, ya groupe 1, Boya Kofukama Awa. Ouete, papa Amon Abino. En même temps, papa présentait le logo. Il y a présenté le logo, il y a retraite. Présenter le logo, il y a retraite. Il y a quand Nango, Liboté à papa, Salanoki, Sangwesili. Tozali pe na ba épouse na biso, na bana na biso, ba accompagner biso, biso nyonso papa toyei na tina na milulu oyo ya jibile. Papa ma mama na yo bangoyo okotisaki na Lutendele groupe 1 bangoyo baye 50 ans ekoki yango wana papa baye mama révérend Maleka moi liloba muke. Merci papa Cordon. Au kombo ya tata mwana ape molimo centre. Papa tokoloba na yo nini? Yo libandeli yo kati yo pe suka. Oyebaka pe oyebi lelo ndenge nini ezali. Oyoki maso papa Cordon asengi. Eloko tobakisi papa longola biso bonzoto. Na sekande olakisaki biso molimo. Kuna ndeke ndeki komona na makambo ya ndenge na ndenge. Ba jeune garçon bakomata ngomba. Batata bakolota ndoto. Ba jeune fille bakobikola. Papa kokisa likambo wana. Oloba mungongo na yo. Otelimisa bendele na yo. Po mokili nyonso mozwa kimia. Tosukisi bongo na kombo ya tata mwana. Pe molimo santu. Amen. Amen. Merci. Topesi moi liloba muke expliquer logo. Merci papa coordonnateur général. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Papa tosengi topesi yo merci. Pambate yo ozali inspirateur. Opesaki makanisi. Biso pe tosaleli yango. Tobimisi yango. Et toyaki kolakisa bino yango. Osepelaki nango. Na yango tokopesa explication. Na logo o eza officiel. Il y a cinquantenaire, il y a retraite spirituelle, il y a Koreki. Il y a Liboso, Tobandi na photo o eza likolo. Totie photo oyo papa azali kota la montre. Et alati teni ya Koreki. Et la kisi ete Koreki et Botami nanzela ya retraite spirituelle. Retraite spirituelle et la kisi mabondeli. Na yango si ne wane la kisi ete mwana Koreki akoki kozalaka distraite na heure ya mabondeli. Esengeli atalaka tango nyonso ngonga pona koyeba bangonga o pesa biso pona mabondeli. Ya mibale elakisi 50 ans ekoki 50 ans ezaka kana cadre ya bangonga elakisi ke 50 ans ekoki yango totiaki photo wana na logo eza officiel ezangi elongi ya yo nzambe na biso elakisi boye ya liboso ezali drapeau ya lingomba elakisi ete retraite spirituelle eza na kati ya lingomba Koreki eza na kati ya lingomba biloko wana mibale ekoki kozala te soki lingomba ezali te
yango totie drapeau ya Lingomba. Soki totali forme nango mobimba ezali na forme kobanda esika oyo bakomi koreki ti likolo ya 50 eza na forme ya coupe. Coupe elakisi victoire, eza signe ya victoire. Na se toza na ba fleur oyo elakisi ke toye ko renouveler alliance na biso na 50 ans oyo toye ko renouveler alliance na biso na yo tata Molimo Centre. Tozali na mandalala elakisi signe ya esengo oyo ezolakisa entrée triomphale ya Nkolo Yesu na Yerusalemu. Na yango papa moi explication tokokaki kopesa na tina oyo etali logo. Merci beaucoup na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre. Amen. Retraite oye! Koreki oye! Merci, Tokoki Kozonga Sima, pour être libéré, espace. A Maman Tozonga Sima, Maman Yaka. Comme on a tata moi on a fait tata Molimo Centre papa toye maboko pamba te toye na fololo pona alliance na biso retraite yaka papa zwa fololo pesa fleur ya alliance epa ya nzambe na biso ndenge akomisi biso na 50 ans jubilé d'or toye ko zongisa alliance na nzambe na biso po ete akontinue kobatela biso retraite oye! Merci beaucoup. Koreki tour na yo kende kozongisa alliance na tata Molimo Centre oyo abateli biso akotisi biso na jibile tobanzaki te tokokota. Koreki oye! Tozongisa alliance na Nkolo yango wana tozali na bosepeli mingi yawe. Merci beaucoup Nkolo. Nasuka mwa déjeuner kozanga te bakotia basani iso tosilisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Amen. Topesi maloba epai ya papa représentant de la ville sainte. Merci beaucoup. Kimangis oye. Koreki oye. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Ngonga na biso ekei kasi mwana koreki tozala discrete toyebi ete biso bana koreki tozalaka focalise na Bible. Soko okomi na ndako to esika ya yo moko zwa Biblia na yo fongola Proverbe chapitre 8 tanga yango très bien, surtout kobanda na verset 8 kitati kuna na se liloba moko bazali koloba kuna tata moko azali ko se présenter ke ngai nde nazalaki liboso ya mbokutu nzambe nano akeli mabele te ngai na mizalelaki. Koreki oye. Nalobi bien fongola miso oyo azokoloba na chapitre wana bongele meso toleki papa Fumambanza yo ozalaki pe okozala Alpha
pe omega ezali ni kimbangiste ba mama kimbangiste ba tata kimbangiste ekosila tolandi bandeko na biso kono na Angola babloke bango soki totali banani babloke bango libondele le 6 avril biso na biso tozali kobomana bandeko na biso oyo bazalaki lobi bakimbangiste lelo bakomi badissident mingi bango bato bazokojouer biso bamanevre wana titango nini papa tokosilisila biso likambo wana tokonoka lokola mbula te yo ozali nzambe ya mawa salisa biso bana mingi bazali nano na banzela bazali koya batela bango biso pe bato tokoti deja na kati ya Yerusalemi déroulement ya fete na biso ti tokosilisa na maboko na bino boyebi pourquoi tata molimo centre oyo 3e fête depuis à côté na Brazzaville le 2 juillet ekutaki ye na Brazzaville le 8 juillet ekuti ye na Brazzaville lelo le 17 juillet ekuti lisusu na Brazzaville bino boyebi tina yango wana papa bosalela biso ndenge ezali bolingo mpe mawa na bino okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tata mfuma banza tango yifweni pasikelo maana voa bakafulu wasikilikisa bana bako Tata simo wanunginye Yala que alamuza ya viva Tata simo wanunginye Yala que alamuza ya viva Oh, yala que Simo yana yo Yala que alamuza ya viva Oh, yala que Tata simo wanunginye Yala que alamuza ya viva Tata simo wanunginye Pepa Moussoir ya viva Oh, yala que Simo yana yo Yala que alamuza ya viva Oh, yala que Simo yana yo Yala que alamuza ya viva Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde Église universelle! Koreki oye! Oye! Koreki oye! Oye! Koreki oye! Avenir de l'église noyau de la jeunesse Retraite oye! Oye! Retraite oye! Oye! Retraite oye! Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santo Ijiki oye! Oye! Ijiki oye! Oye! Ijiki oye! Espoir de l'église Papa de la ville, Ijiki est la Kisinini. Ijiki elakisi lisanga ya bana ya kimbangiste apengi yango union de la jeunesse kimbangiste Oh, yeba flûtiste, yeba koreki, yeba jeteki yeba faki ba onzo, yeba surveillant yeba surveillant. yeba soda momena mo église kimbangiste
et pas vieillard. Bah, oh, papa. Est-ce que dans les mots, moi, tata Moli, mon sang, tu m'y bandes bazani? Yango, qui sont nyonso, tozali na kati. Qui sont nyonso, tozali na kati na bilaka. Oyo, ya 1970. Boyete? Papa Simon Kimba Mjangani, oye! Oye! Papa Simon Kimba Mjangani, oye! Oye! Papa Simon Kimba Mjangani, oye! 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 Papa Simon Kimba Mjangani, mwana belega, wazola, wane bizola, kaka e kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka! Na Brazzaville azali ayokite pambate bambunda kafetisi yokanite Friki oye oye tozali ao bambunda yokanite Papa Simon Kimba Mjangani oye oye Papa Simon Kimba Mjangani oye oye Papa Simon Kimba Mjangani oye 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 Papa Simon Kimba Mjangani mwana belega wazola wane bizola kaka e kaka yani kaka yani kaka yani kaka kibiwakani ayo Kongo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu nakokende musika mingi te soki nakokende musika mingi te pamba te namoni ete na likambo oyo toza na yango tokokota na biso ndako ya Nzambe kasi na maye nyonso oyo tosengi awa réponse na biso tokozwila ngo awa c'est vrai ozali kobenga ngai nsongi ya nzela ngai banda mbotama na ngai kokola na ngai batata bango nyonso misato ebanda ezala papa Kisolokele ezala papa Pumambanda papa dia Lungana ezala papa dia Ngenda likambo nyonso oyo kosalama ezala na kati na famille ezala na kati na lingomba babandaki kozwa ngai yo ozala témoin ya likambo oyo kosalama nalobi malamu banda mbotama na ngai likambo wana ebandaki kosala ngai pasi nakotala bayaya bazali ezala bayaya ya Kinshasa donc pat na Mokoto pe na Gombe ezala bayaya oyo ya Nkamba me likambo nyonso ekosalama ezala ya famille ezala ya lingomba batata fo bazwa ngai nazala témoin ya likambo wana ekoleka yango tango na ye kososola na makambo nyonso wana lelo oyo tango toza kotala ndenge ezali koleka namoni ya solo ete ozalaki kotianga témoin ote likambo nyonso ekoya na
batata balobelaki boye fo ezalela yango nazoloba lelo oki nakomi nzongi ya nzela donc continue na biso bapetite bamoni ke vraiment ke basalaki mabe biso basalaki absent papa simoki mongjangani oye papa simoki mongjangani oye papa simoki mongjangani oye siko elakisiki tokoki yango nakokende mosika mingi mpe ndenge nalobeli yango ya solo bana retraite tosali likambo na biso oyo eloko oyo bokotiela biso awa nayoki explication bopesi ete po totalaka ngonga ya mabondeli boye kasi yango retraite ebanda ezalaki na 1971-71 tango préparation ya communion ya yambo esalamaka bapapa balobi ete tokomela elambo kasi toza na retard ya 10 ans beyebi likambo wana retard ya 10 ans abokolimisa ngai oyo baza na porte ya mozole wana botala nanu place ya drapeau oyo date batie wana date nini batie wana le 6 avril 61 du 6 avril 1961 jusqu'à le 6 avril 1971 et ça les mots bonnier 10 ans donc retard yangwana yango papa alodezota la R 10 ans azota la montre il y a 10 ans sikoyo na 50 ans de apokisi bilaka na ye oyo mama maleka likambo lobi ete papa balobaki na retraite na 71 wana parce que na 71 wana après cérémonie ya combien le 6 avril wana bapapa bafandaki awo me na ntango wana nde bakitaki na mbuki mpe na ndimba ngenge mpona kolakisa bisika oyo retraite ekosalamela na ndimba ngenge retraite bapapa balakisaki esika oyo bango bakendaki kobombama na epaka oyo ya 6 juin 1921 o wana tikino lelo esika wana matiti ekobimaka te mpe kuna na vale wana papa Mfumandongo alobaki eteke interna ekosalama ya bana oyo bakende kofanda kuna oyo bakocreye nouvelle génération oyo ezali ke bana wana bakozala na mentalité mosusu oyo biyenga ya mokili yango te lelo oyo bana wana bakokota kuna bakokuta wapi saka bana oyo ya biso eyokani na esika wana yango nalobaki ete okulimisa ngai
kipe tokokota na retard me mama ya kipe nde yango tobandi awa po tososola likambo oyo libula oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ke na 50 ans oyo ya koreki ya retraite te démarrage ya nouveau ère oyo tolobaki na inauguration ya musée toyokani oyo likambo mama osengi parce que na 71 wana ndenge nalobeli yango bapapa bafandaki plus de mois awa après komine bapapa bafandi babongisi makambo sikoyo ya retraite bakitaki na mbuki bakitaki na ndimba ngenge mpona koloba ete démarrage donc retard wana tokoki korécupere yango c'est na retard wana yango balobaki ete à partir ya retraite nde bafungoli nzela totubela po ete totonga temple toyokani na esika wana nazolakisa kaka nzela nsongi ya njila yango na ntango wana bapapa apesi biso retraite kasi avant retraite kaka na biso bana koreki parce que tozoloba eke avenir ya église me ntango balakisi biso nzela eye komonana ete satan mpe alingi aprofite Congo central na ntango wana baza ye aforme bana na ye kije kimbangiste kuna bapapa basali jeune lutendele na jeune bisika sikoyo bana nyonso misato bakomi batuna makanisi na bango ntango ekomi makanisi na bango bapapa balobiki bino nyonso boza bana tata simotu bango bana tata moko mama moko séparation ekoki kozala te eke kuna bajeune kimbangiste kuna bajeune boye bino nyonso bakomi banani koreki okomprendre esika wana esikoyo bana matadi wana Kongo Central bazali awa babengi biso banani bakoreki bongo bana Kinshasa babengi biso banani bongo bana bajene ya mokili mobimba kimbangisa babengi bango banani koreki ya koto bazali ya Kongo Braza bazali ya Angola bazali nzela si bazali deja batata baboyi ete tozala ya kokabwana okomprendre esika wana yango biso nyonso tokomi bana eloko tata moko mama moko koreki naissance ya koreki retraite lelo tokokisi 50 ans ndenge nalobeli yango préparation po ete ndako ya nzambe etongama retard ya 10 ans ezala lisusu te kasi avant totonga ndako fo tozala petwa tokokende wapi fo tokende retraite yango bapapa kaka awa na nkamba na ntango wana communion na 71 nanu milulu esalami te papa Mfumandongo na bapapa Johnny baza kotambola bisika nyonso kopumbwa bible mpe ekulusu toyebi kasi sikoyo ye kokoma ete no wana ekoki te il faut retraite ezala faut retraite ezala totubela sika makambo nyonso ezali nde ya nkamba normalement makambo nyonso ebandela awo na nkamba komini ezali koya tozo kopumbwa ekulusu bible
Papa Johnny Mayanga aye kotika biso. Yebi likambo wana tango aye kotika biso esika nyonso na mokili mobimba ngomba tata semo kimbango ezalaki papa Mfumalongo papa Diangela alobaki ete bato nyonso oyo abengami kimbangiste afanda kaka mabondeli mpe kofanda na baparoise mpona kokanisa liwa ya papa Johnny Mayanga mpe awa na nkanda. Me likambo nini ekosalama awa na nkamba baprefe oyo tozalaki na bango lokola bazalaki na kimbangiste te balobi eke nous acceptons eke bana batanga te kasi bakotanga te mokolo oyo nzoto ekokoma awa mokolo nzoto ekokundama nde bana bakotanga te. Mais durant tout ce temps là nzoto eza nani na Kinshasa plus question bana bafanda fo batanga. Papa Mfuma Mbanza akangine maboko tosala et c'est vrai eke na ntango wana bana baza kotanga toza kozela kaka kino nzoto ekokoma. Nzoto ya papa Johnny eza kokoma awa na nkamba ekomaka la journée bana baza kotanga. Tango papa Mfuma Ndongo akomi na yanda atali ete bana nkamba baza kotanga esalaka ye pasi asengaka mbula ya moto ebeta mpona bana klase na ntango wana po ezikisa bango nyonso ezikisa biso nyonso mponga mpe nazalaka mwana klase na ntango wana na nkamba. Kanda ya papa Mfuma Ndongo papa Diangela Kuntima mutu akitisaka kanda wana papa Simo Kimbangu Kiangana. Tango wana ye azalaka dirigeant ya baflutiste awa na nkamba kokoma nzoto ya papa Johnny kokoma awa fo bayamba ye na baflutiste et la plupart ya baflutiste bana classe. Alors tango papa Mfuma Ndongo azokita boyi boyi kuto kosentir alobi ale je vais tous vous brûler. Papa Simo Kimbangu Kiangani en tant que dirigeant reflétiste à Tienzem. Tatanzambi mumazozo nkembo mbia mekatula sumu bya mebilibisa. Alleluia. Awa na liboso ya nzete ya oyo tozomona ya mosuke na nzoto papa Johnny eza kokoto. Alors papa Mfuma Ndongo papa Diangela Kuntima atala mutu aza kodirige nzembo wana papa Simo Kimbangu Kiangani alobi bobiki botataza wana koleki oye oyo nazali koloba eza ndenge wana naza kolakisa koleki oye Papa Simo Kimbangu Kiangani 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 mwana fela wasola wale bisola kaka ekaka yani kaka wana ndembo wana na kati na lingomba ezalaki te. Ndembo wana ekontinue kobeta kino papa Mfuma Ndongo ndenge alobaki yango ete obiki pamba te namoni tata ye moko aza koyebisa nzembo wana. Na ntango wana bainspirateur bazalaka awa na nkamba papa Vango Mambwena boyebaki ye yokaka ye auti kotika biso kala mingi bazalaki inspirateur ye mutu aye kozwa nzembo
tatange itanini Isawapanatyo mengamani Avele solwa kuzulu deswa Yesu beye itanini Yesu isawapanuza mengamani Avele solwa kuzulu tukoteswa Sola kwake Yesu yajatira Satana mona ketipokela Indingani katara udile Yesu kyanta mukufwesekya Yesu deye itanene Yesu isawapulusa Mumenga makuta veloso kusu nutukoteswa Yesu ngeye itanini Yesu isawapulusa Mumenga makuta veloso kusu nutukoteswa Yami bale nzembo toujours ye papa vangu mambwe ko baba laka bana ya Kinshasa bali kotanga awa na nkama papa vangu mambwe na uchi kufa kala mingi te oya kala ki politise ye wana ya mibale oyo akikozwa fumo Yesu kwa ngingi bibi musenzeka masumu mwa Zambido kwange kizidi Musenzeka masumu mamewa Umaoto maya forele Pando siase mutu minutidi Zambido kwange kizidi Musenzeka masumu mamewa Umaoto maya forele Pando siase mutu minutidi Katazami kwange kizidi Musenzeka masumu mamewa Kaniwanga ya ndogo kimanza Kimweneu na sweti fangako Zambido pange yengizidi Musenzeka masumu mamewa Umaoto maya forele Pando siase mufu minutidi Zambido kwange yengizidi Musenzeka masumu mamewa Umaoto maya forele Pando siase mufu minutidi Mumo Yesu kwange yengizidi Wasuluka masumu mamewa Kanimata ya padukoteswa Paveleti kakave na potalo Zambido kwange yengizidi Musenzeka masumu mamewa Umaoto maya forele
waluluka masumu mamewa kadiwisa kwange yekenina unsongenti lafweti dyatira zabido kwange yengizidi nusenzeka masumu mamewa Maya vorere quando si assemo fumiro sidi zabido quando yengizidi musenzeka masumu mamewa umaoso maya vorere quando si assemo Papa muda kwange yengizidi waluluka masumu mamewa kadimono yisumu kibanza kimweneu nafweti vangako zabido kwange yengizidi musenzeka masumu mamewa umaoso maya volere panosase mufumirutidi zamido kwange yengizidi musenzeka masumu mamewa Maoso maya volere quando si assemo fumilutidi Congo TV is good.